Chers patriotes, mbote na bino partout bozali, bino mto mesana, bozalaka toujours nesengo pour l'andangai. Na zongi lisusu lelo, toujours pour lobela ndeko Félix Tshilombo. Na lina faire comprendre que azana bobungi toujours. Ngaza musai na nzambe na kozala jamais na parti pris. Mais le col les amakamu ya mboka soki oza kotenga manazo obligé toujours koyebisa yo. Bandeko bino mutu bozolanda ngai esengeli olanda video oyo tina suka. Soki olandi yango ndeko za nesengo ya kopanzango na ba politicien congolais, kopanzango ti pa Tshilombo ali ekomela epo ya yoka. Na vie eza malamu mingi sozo yoka ke sozo yoka te. Peut-être yo za sous envoûtement, ba envoûté yo, mais ça na bateau baza ba envoûté te, baza ko mona esengeli oyoka. Laurent Désiré Kabila soit kufaki rapidement parce que a boya ki koyoka. Lokola boya ki koyoka liwa ememaki mbangmbang. Ndeko nangai bola nanga na bokebi nyonso. Message oyo naza ko adresser ngo directement et pas il y a Félix Tshilombo. Nabenga yo ndeko Félix Tshilombo poza congolais. Ndeko Félix Tshilombo na yebite esprit nini eza ko anime yo. Pona kocha ba Congo kondima koyokana na diable pe kocha peuple congolais en otage. Ndeko Félix na makambo nyonso ekoyela yo. Peut-être comprendre te maman okufi bati na cercueil. Tu peux découvrir les 4 vérités dans le cercueil. Il faut faire très attention. Na nyonso yo zo vivre, na nyonso yo ekoyela yo. Ozana ba ennemi misato. Ennemi na yo ya liboso eza kamere. Ennemi na yo ya liboso eza kamere. Soki yo na baluba bozomona te, ngaza musala nzambe naza na hélicoptère nazomona nyonso ezoleka. Soki liwa ekoyela yo, eloko nyonso ekoyela yo ya mabe Tshilombo yo kanga bien ngaza musala nzambe ya Mukongo. Ennemi na yo ezali ya liboso kamere, ya mibale Kabila, ya misatu Katumbi. Misatu wana kobosa na bango te. Lelo yo bazo tshao na ba conflit. Batio déjà na batete la conflit ya kosakana te okangi mende alors que ba Rwandais baza na pokanga bango. Lelo oyo bauti ko boma batu ebele na Congo central. Balingi batio susu ki ennemi multiplié na ba Congo. Ndeko Tshilombo landanga vraiment na bokebi nyonso. Soki osali alliance na mutu, bachaka biloko nyonso na mesa. Tango bochango na mesa, bozo sala alliance, na alliance na bozo ba risque. Na alliance na olobi bon, lokwa to salinga na bino alliance. Donc soki bino oponinga, bonomenga parce que bomonique na ko rendre bino ba service à malamo na ya mboka nanga. Donc nga nazui défense, bino bozui police. Nga nazui justice, bino bozui finance. Nga nazui intérieur, bino bozui affaires étrangères. Ndeko ezalaka ndenge wana parce que bozo koyoka na sikoyo. Mais ndeko Tshilombo, comment ça se fait que na alliance oyo bino bosali yo mutoza perdant, yo mutoza captif? Donc défense eza ya bango, police eza ya bango, justice eza ya bango, finance eza ya bango, ministre intérieur eza ya bango, affaires étrangères eza ya bango. Ndeko Félix, wana pacte ya ndenge nini oyo uti kosala? Ndeko Félix, eza na batu musu bayokelaka batu te,
mais au moins bayoka la basali na nzambe. Ndeko Félix et pas yozali soko yoki message oyo zonga sima. Parce que na sepeli mingi ndenge yozo landaka ngai, na sepeli susu ndenge na lobelaka mukuna azongelinga sikoyo. Donc abani ko comprendre, il y a des baluba abani ko comprendre sikoyo, mais malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Ndeko nanga Félix, alliance yo uti ko sala, yo za perdant. Lukolo za perdant, babani ko monela yo bango nyonso. Na Kinshasa, batindi ba combattant ya PPRD, et belé, baki ko saccager siège ya IDPS. Ba bundisa batu ya IDPS. Yo ozana Kinshasa, oza ko vivre yango. Alors, mais boza na kati ya alliance. Mais ndenge na alliance wana fo batinda batu bakende ko sala batu na mabe. Dernièrement batindi basoda bakena siège na bino, basumbeli nzungu ya biloko o Tshisekedi bana kolela. Na kati ya ndako o ya bino yo yebi yango ozana Kinshasa. Oyebi yango miekenga. Chilombo baza ko provoquer yo. Baza ko provoquer yo oloba to osala likamu moko boye bakanga yo. Ndeko Chilombo, jamais na vie bandimaka alliance ya modele boye. Ndeko Chilombo, ondimi yango pona nini? Pona outi na famille passe. Mais ezala ke yo outi na famille passe, mais ozaki na Belgique comme on lia bien. Na mosala no bana osala ozozwa muke ozolesa mwasi na bana yo, oza na sécurité sociale oyo bato akini baza na ngote. Oza kolia bien koleka ba ministre ya Kinshasa. Ndeko Chilombo, kondima biloko pona bisengo mokili. Bible lobi na biso, vanité de vanité, tout est vanité, dit Ecclésiaste. Ndeko nanga Chilombo, soko ke na Ecclésiaste, na Bible, na Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, ozo kuta kuna bazoko lobana yo, vanité de vanité, tout est vanité. Okowe la biloko mokili, lobi okotika yango. Et soko kanisi ndenge kozana sema belé, na cimetière, ndenge pluie ko bete zo ko bebi sapa ibakundi yo. À quoi bon ko sala moninga mabe? So kanisika makambo wana tina ko sala mutu mabe ezate. To mona ki Mobutu asalaki o nyoso ya kokaki. Je suis le roi. Bako benganga jamais ex. Bako salanga iboye. Bambongo na Suisse, na France, na Belgique, bandako partout. Lelo yo, ngana yo toza envie, yaza na sema bele. Biloko nyonso atikaki, akena atane loko mokote. Bambongo atikala bamboka musu bakanga yango mbongo ya ba Congolais. Chilombo zonga sima. Vanité de vanité, tout est vanité, dit Ecclésiaste. Kosala ka alliance yo ozala perdant oko linga ngote. En plus Chilombo osali alliance na banani. Osali alliance na ba terroriste. Ba terroriste étranger. Oyo baye na mboka na yo, yo kolomboka. Yo kolomboka osala alliance moko yo ke ozala perdant. Chilombo niveau ni wana. Chilombo niveau ni wana. Yo kolomboka osala alliance na mupaya, yo osala perdant. Chilombo niveau ni wana. Chilombo na senyo okota na réflexion. Soki baninga na yo, soki bandeko no baluba bazolo bate, c'est parce que bazana besoin de quelque chose. Mais biso tozo mona musika photo loba. Poto yebisa yo kendeko ozo kende place di wa. Banda Kabila kota na 2001. Tilelo massacre na massacre. Chilombo utuko yoka oyo utuko leka na Kikwiti. Ndenge ba magasin nyonso presque ziki.
Chilombo utuko yoka oyo utuko leka na bakwanga. Pardon, na bakwanga te. Na mboko oyo kikwiti te mususu wana kana Bandundu. Abosa ni koma ngomela lobaki yango déjà. Na este kuna ozo yoka ndenge ba tiweri eza kuna ndeko nanga Chilombo. Na ba Congo ba utuko boma batu na ndenge mukete. Na kolobela yango. Nyonso wana bazo sala yango po yo omeka koloba. Mais oza na pouvoir ya koloba te. Oza na eloko ya koloba te. Ndeko, na répété, nani atindi ba combattant na siège à IDPS. Eloko moko bako kosala yo te soki kamere ayebi yango te. Nyonso bazo sala yo ndeko nanga Chilombo kamere ayebi yango. Jour bako kanga yo bako bimisila yo dossier ya ba diplôme au Sombaka. Jour bako kanga yo bako bimisila yo dossier ya 16 millions oyo utozo na caisse à l'État. Chilombo bazo mema yo ti basukisa yo. Chilombo yo oganiaki mais ndenge nini assemblée za na maboko ya bato mususu. Ndenge nini PPRD nini Sénat eza na maboko ya bato mususu. Je crois que balu basiko ba comprendre, ba comprenaki mais Bible lobi na biso na liki 12d rien ne restera caché éternellement. Baza komema bino vraiment po elakisake ba nomaki yo oganyaki te. Na banzi okoti na YouTube omoni ba combattant ya PPRD nde balobi. Balobi biso mutotiaki ye to pesi ye 2 ans. Ndeko nanga Chilombo, quelle humiliation! Okinotambola biso to nomaki ye, okinotambola biso to nomaki ye. Mais Chilombo, pourquoi tu dois accepter des bêtises comme ça? Pona nini ndeko nanga okondima buzoba ya boye. Donc lelo yo tokomi nani azo combattre biso yo Chilombo na ba Rwandais na baluba obani combattre ce ba Congolais. Mais c'est regrettable ndeko. Yo lobi yo bundaki état de droit au bundaki pona état de droit, mais l'état de droit ne veut pas dire arrangement ou bien être nommé ou bien être esclave. Chilombo yo na mboka na yo, comment ça se fait que tu acceptes d'être les véritables chiens de chasse de Kabila? Comment qu'on dit melo kwa ndemo na Chilombo? Ozana pouvoir koleka awa tozo kaka nani Macron. Oh Macron azo rendre hommage na batumisa bazo kufa na mai. Mais yo kuna batu bazo kufa ba bomi batu na Congo central ofandi ozana pouvoir moko te. Chilombo bazo tikila yo tante o leka na télévision o que tu t'exprimes librement bazo tikila yo ngote. Chilombo bazo tikila yo tante o bima ko kutana ba président mususu ozo ko ba négociation bazo tikila yo ngote, donc oza captif. Oza na kati ya prison. Ndeko Chilombo nako lukelo mo awawa natala so nako komona yango bongo na chila yo. Mais Chilombo vraiment eza regret makasi, mais rien n'est encore perdu. Nasa ko senga na yo Chilombo otelema. Chilombo nazo senga na yo otelema oluka tous les moyens susceptibles qui bo konzina yo ezala valoriser. Chilombo to yo kana no loko. La sécurité est un gage garanti par l'État congolais, selon une des dispositions de l'actuelle constitution du pays, tel n'est pas le cas à Kasangulu et dans tout le Congo central. Ces coins du pays souffrent d'une carence effective des dispositions sécuritaires. Dans la nuit du week-end dernier, les assaillants ont attaqué cruellement le personne, d'où on a enregistré des décomptes macabres, pertes de vies humaines, dont certaines personnes brûlées vives, de graves blessures commis dans la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, par deux personnes autrement identifiées qui ont ravagé les biens matériels et ont passé les couteaux sous le cou de plusieurs personnes. Il faut signaler que depuis un moment, la criminalité, la tuerie en série, la délinquance urbaine et le phénomène coupeur de route opérant la nuit trouvent demeure à Kasangulu, aussi le long de la route nationale numéro 1. Les témoins de l'événement s'expliquent. C'était vers minuit
Notre bus venait de Kisondu. On arriva à Mingadi. Nous avons rencontré soudain un groupe de brigands a pris d'assaut sur notre bus, pillant tout objet de valeur, notamment téléphone, argent, sac à main, causant la mort de quelques personnes et ont pris fuite dans la forêt. Il faut noter que la sécurité et la criminalité auraient fait surface à Kasangulu et reviennent sporadiquement dans toute la province du Congo central. Dernièrement, 4 personnes ont été sauvagement tuées dans les territoires de Songololo, dans la poste frontière de Lufu. Aussi, chaque nuit, les coupeurs de route dérangent la quiétude de voyageurs, d'où l'élu de Kasangulu, l'honorable Jean-Didier Massamba, s'est bat bec et ongle pour éradiquer ces phénomènes inhumains qui sèment l'insécurité effrayante non seulement pour la population de Kasangulu, aussi dans tout le Congo central. La situation est dramatique. C'est du jamais vu. Il se passe des choses, des atrocités qu'on peut difficiles à qualifier. On tue, on coupe les routes, on incendie des maisons, on pille. Et apparemment, les choses n'ont pas l'air de beaucoup bouger. Il y a des forces de l'ordre qui n'ont pas de moyens. Ça ne peut pas se déplacer. La communication même entre éléments de forces de l'ordre est difficile. Pas de matériel. La population est en train de subir une terreur qu'on ne peut pas définir. Il est difficile de concevoir. Je crois que vous verrez les images, vous avez dû voir les images. C'est incroyable. On brûle des enfants complètement calcinés. Et c'est une atrocité inimaginable. Il faut que l'État bouge. En ma qualité de député, j'ai l'intention de porter cette voie un peu plus loin, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, pour voir quelle stratégie qu'on pourrait mener pour qu'on arrive à mettre fin à cette situation dramatique qui ne fait que perdurer. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années, mais ça atteint un niveau incroyable ces jours-ci. Même le cortège du gouverneur, a subi cette insécurité. Pas plus tard que ce matin, on nous annonça encore pendant la nuit vers les 3 heures du matin. Aujourd'hui, il y a encore eu une ferme dans un village à Kingatogo qui a été pillée. Les malfrats continuent. Ils s'adonnent à des actes de barbarie et rien ne bouge, rien n'est fait. La population est devenue terrorisée. Il faudrait que le ministre de l'Intérieur puisse se pencher sérieusement sur ces cas de Kasangulu. Je sais que le gouverneur est en train de faire le mieux qu'il peut, mais nous devons lever notre voix très haut pour que les choses... Bandeko dangai nabengaki na Kinshasa naza je crois na mutu moko deux personnes baza proche ya Chilombo bayebisinga ki makambo Chilombo kutayibi na ngote. Tu te rends compte? Chilombo président de la République mais ayebite ke na Congo central kuna batu bazali massacré sauvagement ko brûler même bana mike makambo de la Congo central. Chilombo n'est pas au courant. Chilombo bazo mema na distraction. Mais bandeko eza naebite suna lobanini mais eza mamingi. Alors bandeko nako yoki sabino eloko moko ya mukuna mukuna oyo asupporta Kabila kumisa Kabila Joseph na ndenge akosakana te. Oyo alobaki ke Mosala Nzambe akotaka na politiki te. Lelo oyo mukuna akomisi église assemblée nationale. A comprendre que Chilombo aza kosala eloko te pe aza na rien. Nalobaki ngwa bandeko heureusement toza koloba ezokuma kuna Chilombo toko changer ye. Chilombo oza mwana mobali. Chilombo telema soko bimisa trouble kotika te. Na banjo omoni banda omonta ndeko Fayulu ku Fayulu afinga kayote Fayulu aloba mabe na yete Fayulu aza koloba ndeko na yo congolais oyo bino nyonso foza na lamuka otikiye poke na banguna. Alors tolanda mukuna sataniste mukuna ona aloba na bino ke sataniste mukuna akumisaka Kabila ndinga osakana te
alobaki même que musala nzambe akokota politique te mais toyoka makambo moko nazoloba lelo. Ça, c'est chercher un problème où là où il n'y en a pas. Ça, c'est chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de quoi, monsieur. Ce n'est pas on a yo, on dit makango, mais pour moi, monsieur. Peuple congolais, réveillez-vous. Omoni, c'est une chose. Puisque si ça traîne, nous allons nous prendre en charge. Je vous dis la vérité. Parce que beaucoup le ramènent. Il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse. Donc, ton coup de mettre que classe politique à tout moment, et ça n'a qu'à jouer le rôle, il y a qu'on fait souffrir le peuple. On fait des choses comme si vous les ayez à Bango, comme si vous les ayez à une classe de gens, un groupe des individus, quelque part, mais vous avez besoin de décider sur le Congo, comme si vous devez décider. Non, mes frères. Bandeko na ngai soki nga nalobi na bino ke muluba akoki kozala mosali na nzambe te mais bon ndimela nga bowanga na pourquoi tala mosali na nzambe sataniste sans position alobaki mingi awa ke mosali na nzambe akokota makaba politique te mosali na nzambe akoloba politique te ye mutu alobaki en église na ye mukuna. Donc même si nos brebis sont maltraitées pasteur banani faut bakanga munoko mais pourquoi il y a boy ko kanga munoko sikoyo bozomona. Donc basali ya nzambe nyonso bino benga ya baluba tango na bimisaka bango nyonso basaka na double langage alobaki boye après a changer langage alobaki boye après a changer discours ndeko na ngai tango ngai naza mosala nzambe ya mokongo na lobi na bino ke muluba akoza mosala nzambe te akoza mosala nzambe te baluba ba faux pasteur na bakina ko chan Chilombo maboko bayebaki teke makambo kozala boye mutu soki banomeye boko kotsena makambo te lelo oyo yazoloba ke défense finance justice police ministre intérieur ezali domaine privé ya président de la République. Mais là tu as compris qu'il n'était pas élu parce que soki azalaki élu eza domaine privé na ye mais le coup qui nommé ekozala jamais domaine privé na ye bandeko na ngai rien ne restera caché éternellement. Luc 12:2. Et le bon mama izate et bazako mema bino boye ba vraiment que même ceux qui boloba ko Kabila koma muluba Kabila muluba Kabila zo la kisabino ke azalaki nommé azalaki 3e 16% et que Fayulu muta gagné kiango maintenant bo bali ko comprendre ngo na ba acte ndeko na ngai bazo tia nani na ba distraction Chilombo
bomoni ndenge na lakisi bino makambo bazo bomba ba Congo na Congo central Tshilombo ayebina yango te bazo tshaya ba distraction Luka Serke ya Mobutu ya Luka Tatano ya tata na yo gouvernement on ezalaki balingaki kutu te eya na Kinshasa ale poba memo na ba distraction ba ne comprendre makambo te ale sala tout tata ya sikoyo tata esili ekomi ya Mobutu eza mawa. Rapatriement du corps du maréchal Mobutu, les sujets est à l'ordre du jour. Les discussions sont même déjà en cours entre la présidence de la République et la famille biologique de l'ancien président de l'ex-Zaïre, Trifon Kinké Moulumba, deuxième personnalité du Cap pour le changement, plateforme qui a porté la candidature de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, révèle même que le président de la République a déjà échangé avec la famille biologique de maréchal Mobutu, étant une question d'État. Selon lui, la date du retour de cette dépouille reste à fixer, mais le principe est déjà acquis. Trifon Kinké l'a dit au téléphone de Barik Bema. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a mission d'apporter l'apaisement. L'apaisement passe par la réconciliation. Et la réconciliation nous conduit à la normalisation. C'est tout à fait normal que le corps du défunt maréchal revienne. N'oubliez pas que je suis la deuxième personnalité du cash à qui le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'époque candidat président, a fait appel. Donc je suis quand même au cœur de ce qui s'est fait. Vous êtes au cœur de ce qui s'est fait, comme vous le dites. Les discussions sont donc en cours entre la présidence de la République et la famille biologique du maréchal Mobutu. Je peux vous assurer que le président de la République a reçu la famille sans dévoiler des secrets d'État. Vous pouvez imaginer que ce dossier a été au cœur de cet entretien. Et vous connaissez très bien l'importance qu'attache le président Félix Tshisekedi aux affaires de l'État. On n'y va pas avec sentiment, on règle les questions d'État comme homme d'État. Dans le cas d'espèce, le retour du corps du feu maréchal est une question d'État. Le rapatriement du corps du maréchal Mobutu pourra donc intervenir quand? C'est une question de détail. Le principe est acquis. Merci beaucoup Barik Bema qui a interrogé le professeur Trifon Kinké. Batiki ye bamemi na distraction ya kola papa na ye ezonga. Entre ta bango bazana ba plan caché baza ko travailler. Na banzi bauti kolanda sikoyo famille batindi Kabila tindi famille ya Mobutu boke ko traiter na Tshisekedi ya Félix pona corps ya Mobutu utakuna eya na mboka oya biso dépense sur dépense nyonso na ko chaye na mubulu ndeko nanga Tshilombo. Est-ce que ba corps ya tata na yo ya Mobutu est-ce que za prioritaire na moment elelo oyo batu kuna baza ba payer na ba Kongo baza ko boma na Kwango, na Kwilu, rien ne va. Ok na Est, kuna salva pa bitumba, basa ko boma batula nyonso. Tshilombo, yo komi na yo président Bibembe. Tshilombo komi président Bibembe. Tshilombo na koloba na yo, soki okozwa temps, okozwa moyen jour, ya kokoma Belgique. Benganga na ya kosalo imposition de main. Na boaka envoûtement obatie yo, na boaka on libanda, na sa capable. Au commune na Belgique, numéro d'anglaise 06 51 03 92 89 Benganga. Tokuta na solo imposition de main na Bengana biloko wana eocha yo embrouillement. Mais c'est pas possible. Comment yo bandi ko traiter makama bembe biloko ça nécessaire osa ko traiter ngote Tshilombo. Soki to solo baboye Tshilombo ngo ba tete osa contre yo. Osa congolais. Soki ba arriver ko longola yo kaka pa esili. Lukola nanu ba longolo yote Tshilombo bimisa trouble. Luka ba moyen nyonso eza nécessaire pour pouvoir ezala ya yo Tshilombo. Comme ça à l'avenir te retraiter na ba président Eli ba Martin Fayulu. Mais pour le moment, ceux qui bango ba arriver à ko boma yo Tshilombo esili. Na banzi tomoni na kochela bino loko moko awa Toyo kangona na mukuse. Je remercie toutes les Congolaises et tous les Congolais, particulièrement les Guinoises et les Guinois. Donc, raison, toutes les Congolais et toutes les Congolaises. Je remercie tous
toutes les Congolaises et tous les Congolais, particulièrement les Kinoises et les... Alors, Ndeko Chilombo, au moni erreur, tangozolo faute, tangozolo bayango. Je remercie toutes les Congolaises et toutes les Congolais. Kamera zaki wana zo seka ye muto amemi ngo mbala mo pa Kabila. Kabila zo ganga kuna biomoni. Baloba ngai burik tala sikoyo. Ndeko na ngai Chilombo, banda obotama o salate na RDC. Oyebi même pas que PO eza nini. Il faut ko bandela ko sala ndeko na nga na vi bakendeke baso takabeta pite. Tala sikoyo bakomi ko seka yo na ba point nyonso. Kamera zo ba Kabila ke yo oza na niveau ya 6e primaire, oza na niveau ya humanité. Tango lobi, je remercie toutes les Congolaises et tous les Congolais. Alobi mais non, oza na niveau même ya humanité kasara 3e 4e. Nani azolo bango Kamere. Chilombo biso oza na batu oyo ya likelika mo salamika boyba mbala moko ekomeli biso. Donc ndeko nanga Chilombo ennemi na yo liboso azo panzo sango que oza maele te osiko na 6e année primaire ezali Kamere. Ndeko nanga Chilombo peut-être le ondimela ngai te pour peut-être naza muluba te. Mais na boyi oke ozala surpris quelque part, soit na prison, soit na cercueil, obanda ko découvrir 4 vérités na kati ya cercueil kuna. Bazo sali la yo ba plan. Na bango nyonso mutalingi ezate. Kabila, Kamere, Katumbi, mutu alingi yo azate ndeko na ngai. Ngaza musala nzambe nazo koyebisa yo parce que naza komona yo zo mona te. Mais ozande ko na biso. Chilombo bimisa trouble o récupérer babiloko. Na ebite so ko sala effort nini pour récupérer ango. Mais boso na bande ko no baluba. Sala tout o récupérer biloko yo, armée, défense, finance, police, intérieur, affaires étrangères. Parce que pour respirer mukende ko sinon te o ko arriver ko respirer te ndeko nanga Chilombo. Sala nyonso obimisa trouble. Sala nyonso obimisa trouble. Trouble wana nde peut-être ko zana simana yo. Bande ko ngai bino moto uto landa ngai. Vraiment nzamba pambola bino. Boyoki ba massacre leki na ba Congo. Boyoki ndenge Kabila tindi ba combattant na ye baki ko saccager base ya IDPS. Bomoni ndenge mukuna a changer discours parce qu'il a comprendre que eloko ezate kuna. Na banzi boyoki famille ya Mobutu ndenge monaki Tshisekedi pona azom sa corps ya Mobutu na mboka. Eza mawa mais bandeko tosala nini?